Crédit Agricole. Si on vu que nous avons livré au biso tout aux accalamons na poste, après tant que l'on va livrer jaune wana, ba pesa moi ba commencer là ba tout moi ba carte moko boy. Bandeko na quelque changer rib. Nabi oh le bol qui c'est la ngambongo kotoyo, bol qui sa kotoyo. Bandeko la koti na poste. Obiso zo ke l'église pour me malisu muté ko ke no na mbongo te. Comme ça nyoso pasteur azo loba. Et côté bimayo parce que bazana esprit à séduction que c'est comme si ato chika na 2 euros na sac na il faut ba bimiso ngo donc ba ya mukaka na banda kuna bango objectif est de faire vous sortir tout l'argent que vous avez dans vos sacs même dans vos poches ba pasteur wana but na bango so ba na église so ba senti pena que ba mbongo na bino nyoso bimi po ba ko bimisa bino ba sorte nyoso ba panier. Bandeko na sale erreur ya kotambwa na mbonga loyer na ngali boma na saki. Ah so na kanisi surtout pasteur ango na makam na sala na ignorance ça me met hors de moi. Mbongo na saki wo. Mbongo efandi ona banda samedi dimanche pe na bossa di kaka ke mbongo ezaki na sac da porte-monnaie ngawa na église. Bandeko pasteur moko et puis baza ba komaka ba famille pasteur moko awuti soki Lille soki Lyon ayaki ya muluba boli bisanga ba luba ce n'est rien contre vous mais il est muluba so pas za mukongo na ngaba mukongo bon aza muluba on dirait moi si mutaza muluba bon bref azaka congolais boli bisanga bokata partio. En même temps, pasteur wana aeko bala leki ya pasteur ya biso. Omonde basala ka ba jeune bangwe bakenda misika te. Pasteur wana aeko bala leki ya pasteur na biso ya mwasi. Aeko bala leki ya pasteur na biso. Donc bango pe bakeso ki Lille, je crois que Lille bakena église na bango pe kuna ya ko envoûter pe bandimi na bango. Sikoyo ndenge zaka pasteur na biso ayambi soki beau frère na ye pe ya pasteur ya église moko. Mama, famille na famille ba pasteur ya ba micro. Pasteur wana ya. N'habite na ko fond de ceux qui Lyon, ceux qui paient Lille, na ko fond. Mais biso église na Melun. Pasteur wana ya na esa bino ba cérémonie moko eleka wana na zonga na ndako na lala tek. Na banana ko se révolter ka mukolo wana esprit moko ezo tindanga. Ba de konga emona okama lo, mondire mato ezo sala nga soki ndenini mutema dududu. Pasteur wana ye abandi matea na suka matea huile d'onction huile d'olive ya onction na bango poka bango ne baza na puissance ya ko sombela huile pe comme na onction yo moko na ndako so sombi huile na yo biso tozanga ba onction abimisi huile abandi ko wendre batu tanga abandi ko wendre alobi ke nzamba lakisi ye makambo so bazong saka mukili mo nzambu na sima ngai na ke kosama na makamba boye. C'est le jour que je commençais à me révolter. Nzamba la kisi alobi bandeko ba bénédiction moko eko bando sala maboko mona ba virement na ba compte oyebi pia keza mabe soko za na pia kana niveau moko j'avais des découvertes oyebi soko za na pia ka batwana bazana domoko démoniaque ya kwa no kosa odikambu parce que quand tu es fauché tu ne réfléchis plus bien. Oyebi pia ka bota kaso za na pia kana ndako obandi ko kanisa ke olamba ki antilope olamba okolamba simbiliki ba envie yake belé na pia ke ba envie comme ke belé mais soka kozwi mbongo o mona ba envie nyoso zaki nango o posa shawarma o posa ya gâteau boy eko kima nyoso. Moi je pense que pia kanazaki nango na ba problème nanga na mona so na futi ndaku ndam ngamo kutu mbongo ya ko calculer na saki na bolé na futa loyer mobimba na futa loyer ndambu bwebwe ba calcul me ba bimisa ngam mbongo na saki bandeko nanga bozoka histoire nzamba talisi ye nzambe na bango bénédiction abandi nanu ndeko so za na 500 euros au mona loboko nzambe na 40, même moins de 48 heures. Au moins ba virement moko ko salama. Au komona ba nino ko eba sike ke utate. Bande ko église ningani. Na bato to kanisa ki baza ya bonzambe. Oh bato ba pesi bateki bango ba diacre. Oh bato bateki bango ba ancien. Bande ko ba cheke salama mukwana na église. Hey! Garçon na sakana biso.
abandino na bata 500 bata 500 500 oso ko zata na chèque c'est la ngatala ta chèque ko raté bénédiction ote ko ratango te de lobby ata lelo dans une o ko comprendre te mbongo moko ko ya na compte na yo bande ko bata 500 alors et puis 500 yakina nous une journée après commis 24 heures bénédiction à 24 heures ndeko soko za na 400 et bandi na 100 na 500 et kiti na 400 bata 400 babimi batu ba naeba kite ke église wana ba mbongo ezaki na ba sac ya batu bongo batu ba komi ko bima na église bazo kendo benda ndeko ba distributeur soko ozali naza nanu azo distribuer biso ba chance ya ba oto tika komona te akiti na batu ya 300 akitina mama tanga komi na 300 ezali mbongo tanga komi na 300 eza moto nga ezali nango na sac maman na ngai 300 kendanga obi ignorance tue ignorance est loko mabe 300 kendanga pourtant je suis pas quelqu'un qu'on peut convaincre facilement. Je sais pas ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que c'était aussi ma délivrance à moi. 300 bima, bon andako. Liboso te nga ou boso 300 bima kité. Faut na beta histoire bien. Na leki non 300 na bimo bimba nga na sake koko kendete. Nga ba noze la côté ba 100 det na ba 50. Pona bimisa ta mwandambu comme na ozwa virement we ko ya bozo ko espérer. Ya on esi bino kaka bata ba problème de batonda na ba église. Pour mutu aza normal na mutu na ye akokende na église te. Batu wana ba benda kaka ba faible. Yango poto bimisa ba mwezaka difficile parce que ils attirent que des faibles. Batu ba na ba mbongo baza ba complice na bango. Baza ba complice na bango na monde ba démon. Na 300 habité, ngamoko nanu 300 on a kana nanu 200 na avancé. Ça veut à l'époque que tu travailles mais ba aide moi naza mukie appelle les autres jouer tout ça et tout. Hey, pour 4 na kokoro benda nyoso tout na zaidi ana mbongo ndambu na ngana baksa ba calcul et comme kota 200 na ebe loko nini ya kite bandeko ngana comme kota 100 na bina piata 100 na tika na 200 na mbongo mususu na livrer na nini compte kuna to na robenda bandeko ngana pesa kota 100 sikoyo papa ngona ebite loko nini na salaki magena pesa kota 100 aiko ba kenzamba la kisi ba tunsusu ba bomba bambongo ke yazo linga bénir biso mais biso otozana ngoto ko piété donne à Dieu aiko beta phrase moko etouchaki ba yebi ko cibler abi nzamba lobi salela ye d'abord yako kipe nyoso bozala bambongo awa il faut d'abord travailler conseil la nzambe. Ba loyer, ba facture, c'est lui qui va s'en occuper. Nzambe Bible bunginga na mutu. Na zitu sous 100 na pesi. Ti batu ba pesa na ba 2 euros nini bwe. Bande ko église esili. Bisu to aki bato to tika la pona moi ba ménage pona ba nini. To bongsa moi ba kiti, bo bongsa moi sale, batu ba kekeke. Ya koti na beau frère na ya pasteur, na bureau moi ezali na couloir wana. Nazo mona ndeba otanga bambongo biso yaki parmi bato asuka to tikala na église. Bobika église dezaka esili me na moi cour bozo beta mtu ba masolo bato misusu boye bazo bongisa bande ko na ebe loko nyine sale na leka liboso wana te bakanga ki porte bien te na moni comptage ya mbongo muteme sui tala bambongo na ba chèque mbamoko na fongo la porte na kesenga mbongo na nga. Batu baby histoire na olo baba yebi nga kosaka te eza histoire dega na sala na église na moni comptage ya mbongo nga sake tikali vide na kota na senga mbongo na nga na bite nzamba bina nga fona récupérer yanga papa olimbisa nga oh toni to koma yoka mère nanga oyosanga ka soni nga makambo loko bande konaza ke épargné depuis longtemps mais ma mère elle me faisait qu'à retourner na ba croyance na kaka bwebwe elle me faisait na kota wana mama nga bandi ba bengi mère na jakuna dega ma mère aye yo penza bwena bwenga bi azongisa ya ngai nga na botola même na mama pasteur bijou na kabela
parce que ne basala basini na bango bato alongola biloko bakela na senga yanga na senga na bi ngambongo na nga na bona ngate longola na sina effacer l'huile na utia kinga na front awawa na sina pangusi yango trace à huile d'onction na weza sous-souté en tout cas nga 300 na nga zongisa nga na pesa 300 esenga biboso na yaki na tie 100 obimisi nga sous 100 na ba billet na nga nde na tie ki dereza yaki na époque wana ba billet ba 10 na ba 50 pour ba billet mususu bando sala ma après pour ba billet ne ba tonto ne to na ba euro boye ba billet mususu ba 100 e ko bota ma après mais à l'époque to na ba billet ba 20 mususu e bota na senga mbongo na nga bato église ondam dom batika na longwa pe ka église bongo parce que na église et bomenga déjà libala na kenda libala célibataire na zui mobali liboso na kenda église célibataire na zui mobali na dehors ya église na mema mobali na église bomenga libala mama pasteur songi donc ba pasteur baza na droit ya kobeta babaku batu baza na droit te donc nga église epesi nge l'autre côté et puis na ko comprendre que église c'est d'abord moi. Église, c'est d'abord moi. Parce que j'ai mal conduit mon bal nazala ki na ye. Na kolaksa mon bal nazala ki ne kenga fi église dimanche token église. Encore ba pasteur ba lingaka ba mabala. Biso tozaki 2 personnes à église oyo to pese nanu elenga ko bala na église. Ba mabala na biso nyoso. Parce que j'ai ouvert la porte à mon nom, ce qui problème que vous n'avez pas ma pasteur. Je dis ma pasteur yemoko hey. Waouh. Donc vie n'a comme na nini. Pasteur ami Monique a comme ni kolo ya vie na biso. C'est-à-dire que boza na problème pasteur aye. Buena boye. Ngai dans un bisabino. Il y a des gens encore jusqu'aujourd'hui, il a des problèmes avec sa femme, il va parler au pasteur comme si le pasteur n'avait pas de problème. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec leur mari, papa, daddy, oye bien, babiso oyo, on est passé par là, on a vu les dégâts que les pasteurs ont causés dans nos vies, et puis on a compris. Bane ko ngane ko récupérer mbongo nanga. To bandi ko zela ba 24 heures, ba to ba bénédiction, ba mbongo elekate. Na ba banque ba monnaie l'autre côté. Si ko batu bazo murmurer pembeni. Mais mbongo ese kenda ki lili so ki lion. Mbongo ese kei et pa ya pasteur oyo bobali leki do abala leki ya pasteur na église otozalaki mbongo ekei esali distribution bakaboli batangi mbongo na bango ya zui par na ndenga ki côté ya pasteur na biso pe na époque wana tika ina par na ye sko bato ba pesa ki bambonga ba loyer tout ça et comme komema lisumu muto okukakoloba boya zate muto azokokoloba boya zate. Moi j'ai eu la chance na récupérer Kianga. Ba komi oh Jézabel, ton abimi nanga église, na bando sala ba makam nanga, oh molimo mabe, oh boye. Wana ba sera église mbote komi ya délestage. Liboso bandaki oyeke église te ba komi kotonga. Yon les abino ke makamba bonzambe kuna ezalaka te. Parce que ngato na bimi na komi sujet ya kotonga, bakangisi nga ennemi, pasteur akangisi nga ennemi, na komi ennemi ya mwasa ya mama pasteur ne bobenga kabango, na komi na ennemi ya bandimi. Ale au fur et à mesure, mundimi moko akomo bima, mundimi moko akomo bima, mundimi moko mais bamsu ba bima ba récupérer bambongo te. Mais nga au moins na récupérer 300 nanga. Na récupérer 300. Alors aujourd'hui c'est pareil. Vous voyez des gens dans la pauvreté mais qui donnent au pasteur. Vous voyez des gens qui habitent dans des conditions aux hommes on appelle ça bien té mais bazo mon na ba pasteur na ba villa et zo lobela bango et l'autre côté baza aveuglé.